Mbote bande MDG de TV Mafuta Sika ezali ngai wa bino la grande dame avec un grand G kaka ndenge tomesana koyela bino basango et pe kopesa conseil bandeko likambo oyo ezosala pasi tolobaki tosolola to alerter baboti bamama particulièrement mais ezali likambo ya baboti nyonso mibale na tata na mama parce que éducation ezalaka devoir ya baboti nyonso mibale na tata na mama. Bandeko, pourquoi on a l'émission? On a l'émission oh, parce que ça n'est de trop. Mikolo nyonso toko mona pe toko yoka ba rapport toko mona ebele puis toko yoka ba rapport de gauche à droite sur makambo ya bana na bamboka oya poto ndenge bakokolela. J'ai une sœur à moi, Azali Sochewoka, assistante sociale. Des fois, il y a un solo dans ndaku. Et na famille, qu'on est en famille. Comment est-ce que bana ya ba Congolais est belé? Ba botoli bango, bazana ba social nenge ba botolo bango nenge ba zwara bango. Bandeko, ba botolo mwana esala apasi, esala kapasi. Imaginez na musika, mutuka oyo zo mona na musika. Parfois, pe muto yo yebite, ezo déranger. Combien siko ezala, yo moko ou soit muto yo yebi. Ezala elo mwa osaka na ngote. Yango moni ebele, ba yebi bana oyo, bazalaka, mabenga ngonine. Ebele ba yebi bana oyo bazana na problème ya koko ya environnement ou soit koko la malamu te tope oyo ba prendre soin na bangote hein ba teka ken na bangote mais moi ko funda tope ko dénoncer zalate parce que otala kake ko botola mutu mwana ezalika moli sekite tellement pe to ba africain mambo belé to mona na biso ngo normal ou soit to ki parapenza troté to lekisa ngo ndengo wana mais et pourtant et ba mamo ya sérieux oyo ebele bana ebele ba kufela yango. Par exemple, il y a quelques témoignages qui ont fait Sabino Awa Torobeta Awa. Il y a ko zapete eza tellement serré marambo na koloba Awa. Bande konangai. Mamni oyo nga na koloba na kolobela likambo ya bana na poto bande ko bino boyebi poto eza affecté. Boyebi mboka oyo mundele aza na système na ye. Ya ko bokolela bana, ya ko vanda na bana, ya ko vivre na bana. Na Afrique bandeko toza pe na lolenge na biso ya kokolisa bana na biso. Bandeko na Congo, mama kozala aluka mbongo. Ta mususu, papa zalaka te ou soit papa pa kozala zali me ba vie yango ndenge zalaka ya bakili ba wana bozo cascade bino nyonso. Mama ta mususu kozwa risque ya kobima na tongo akotika bana na ndako peut-être ya liboso ka azana 12 ans, azana 10 ans. Mais mingi ezalaka oka ako signaler peut-être voisin to voisine no botalela nga bana ba boki la pe bana miso. Mais siko différence eza ke Afrique na poto bana Afrique to za bazara ndenge moko te. Bana Afrique bazana ba lolenge mo ya monela makambo. Ce qui fait que malgré ba risque wana ba mama bazwaka bana ebele pete ba bebaka. Ko beba en matière ko beba parce que mama bi marathon azonga oui c'est vrai ebele pe parce que ça likambo éducation. Ebele pe balolengi wana esala ke mwana tellement mama zala troté papa zala troté mwana kolina ba ndenge moko boye esali ke mwana lobby a raté éducation et mimi mwana na mais siko ya poto ezaka mwana ndenge mususu ya poto ezana ba mambo ebele na ba réalité ebele. Ce qui fait que bandeko je crois to biso tozala na ba poto to yebi comment est-ce que mamango fonctionnaka. Bana na Afrique bazala des fois na moi conscience moko boye ayebi ke mama biso nyoko mato papa na biso pona biso oka mwana za kimi aza calme et atala rappel baleki na malgré son âge ya moke na 12 ans na déjà ta musupa kota déjà cuisine à lambaka. C'est pas le cas en Europe. Poto bandeko na ngai bana bazana lolenge mo bakolelaka mundela na système nya ko bolela bana to pe bakolisela bana sur ce tango yo ndimi ko ya kovana na mboka mundele tu dois t'intégrer. Tu dois t'intégrer quand nde balobaka ke non so ke na mboka moko songolo okuti bato bazotambola na lokolo mwasi ata yo bana kotambola na lokolo mobali esengeli olanda otambola pe na lokolo mwasi mais mawana ya pasi eza bandeko na ngai
Et comment na communauté na biso, parce que c'est vrai, na ba communauté mususu, il y a ba africains, ba mambo pe zali, ba nigériens et consorts, mais là nous parlons des Congolais, il s'agit de nous. Il y a un bon moment beta li solo na lingala. Poto sunga ba ike. Bande ko mambo on a communauté et komi moi trop. Quand na ebisa ebino na introduction, bana ba Congolais ebele bazana maboko ya social. So bolandeli ba cause na ba raison, eza valable. Fallait babotola bana wana parce que irresponsabilité à baboti. Tu reçois pas mal à témoignage awa. Pobo mona que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Les amis, likambu ya divorce na poto ezali mwa mingi. Les amis, je disais que bane belé bazobe bana poto likolo irresponsabilité à baboti. Un moment na kataki certainement na soukelaki place wana. Parce que nous avons enregistré. Irresponsabilité à bas parents, bandeko. Toebi eloko yo babengi divorce eza trop fréquent na poto. Divorce eza trop fréquent. To lobela pe ba cause ba divorce wana pona osunga pe ka communauté. Et na poto bandeko toyebi soki maman na papa ba kabwani 95% il y a probabilité zarabana ba kepa maman. Toyebi yango ezala bongo, c'est très rare des cas au mona papa mutazui garde ya bana ezala mingité. Ezala mingité, surtout na ba communauté na biso ezali ya moko meze belete. Mingi bana ba kendara epai ya maman. Sikoyo lolenge ba maman bazoko se comporter bandeko na ngai tout en étant seul na bana nde eza vraiment décevant. Je vais vous dire une chose. Avant, to bano mentionner, to bano lobel, to pesa quelques témoignages, témoignages tozanango, et plutôt mentionner ba maambo oyo, ba mama oyo, bazoko sala na lingana lo bandeko. Il faut boye barake. Soki eza na likabo, eza na cadeau, eza na iloro ya motuya, lipamboli. O nzamba kopesa mutu to mutu akozwa de la part de Dieu ezalaka bana eza na lipamboli moko te o eleki bana. Tu peux avoir des millions mais so wana bana te ndimelanga tu es malheureux. Bible zoloba les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Et bafungoli yango je crois ils en a psaume 120 et quelques comme ça 127 son abosanité je crois bien. Ba comparer banana flèche ya carquois. Pardon, flèche na carquois ya chasseur. Or, so landeli obani ko décortiquer ko fungola rôle ya flèche na carquois ya chasseur. Flèche eza pona okanga gibier. Bato yo ba sala chasse to ba yebi makambo wana ndenge fonctionne. Moi mon grand-père fut chasseur. Gibier so bakangi to bazui yango ezana ba rôle ebele na ndako yole sabino musu bakoteka mbongo na bokofutela ba minerval mbongo na bokosana ngo makambo ebele. En fait c'est un mystère, c'est une bénédiction. Moi na lipamboli moko ya kosakana te so na bina bana kofungola ngo a bande kotokolala awa mwana monaka mwana. Sur ce mwana aza terrain ya investissement ya kosakana te mwana. Dessus, il faut investir na vie à bana premièrement. Si quoi il faut dépendre na ndenge moboti na moboti zo investir en bien ou en mal parce qu'il y a des parents qui investissent en mal. Neti ba témoignage to wana ngo eza pe ba investissement mais en mal bandero na ngai. Na bandeko loba baboti bazo kabwana ba divorce eza trop na communauté. Et ba mama ba otikala na bana. Et na kotikala na bana na bandeko nanga ba mama bazoko assumer te ba mama bazoko se comporter mabe bandeko mwana aka mwana na mboko nga naza na Angleterre na âge à 16 ans mwana kotikala pe na baleki ne na ndako oko voyager pe otiki ye pe par rapport ya loi ya mboka 16 ans oui mais na c'est à 16 ans soka c'est a komi adolescent et ka komo kende école secondaire ba 13 ans wana ye moko akotikala na ndako mais akoki kotikala na baleki te. Et
par mégarde okotika na yo ye okenaki peut-être course tout ça eza illégal eza contre loi te mais soki bazwi problème tu as des problèmes sérieux bakobotolo bango oui à partir à 16 ans akotika na bandeko na ye mais nga na koloba na bino ete mwana azaka mwana surtout babano a poto babana na biso Afrique bandeko bazalaka moi différent quand na otoloba na bino na ebandeli bazalaka na moi ba conscience moko boye bana poto baza trop loyenge baza trop usu baza trop baza ndenge kaka ya kipoto c'est vrai akotika ane na bana na âge à 16 17 ans mais mwana aka mwana okoki jamais ko voyager ba jour ebele oke na yo otiki mwana no a 17 ans to ya 16 ans atako ya 18 ans ngo mikolo ebele atikali na baleki ya mike ya ba 7 ans ya ba 10 ans yo mama ozate pendant plusieurs semaines attendez bino boyebi bana mike bana makambo ebele na ba 19 ans wana 18 ans wana akozala il faut que tala ba master na ye akekuta na likangu na ye siko akomema baleki na ye te aosape buzo bala bêtise na miso na bango te alinga s'isoler siko bana na bakotikala na merci na bango ya nani donc c'est compliqué bande makambo ezoleka na poto awa parents s'il vous plaît bo assumer ba responsabilité mususu eza pe que maman na papa bakabwana te bazana bango ensemble mais tellement on a trop de papas démissionnaires na communauté oyo abima tongo azonga butu position kutu bana balalelaka ayebite akobeta 2-3 jours pe bana batikali ko mona été à part ba jour ba pause ne ou soit na week-end tout ça il y a ba quelques minutes ba quelques secondes pourquoi parce que aza busy na maamuna ba makambo bandeko to mona ngo na communauté eza trop responsabilité nyonso atikela mwasi siko mwasi omi kabola en combien parce que ape na makambo na eta musupe fois que musala bandeko c'est la méchanceté tozo éduquer bana bien te to sunga bana te to bebisa bana biso moko lobi mwana ko se retrouver na groupe ba gang akomi ko se retrouver na kati ya makambo ba mbeli après bo simbi mutu ekomi oh mais non bozaki na temps pour na bana te bozwaki temps mpona koedike bana te bandeko mambo ezosala pasi ezosala vraiment pasi mpenza makasi naotolanda ndeko na nga JDK soda ya poto mopao napesi yo bambote ebele mpe balongoni ya grand frère alobelaka mingi makambo etali aza mpe na chaîne na ya YouTube JDK je crois John Diamonika TV je crois bien so na bosani te boko beta tour bo s'abonner azolobela makambo ya série oh vraiment bato ba se retrouver il parle plus de la société alobela mingi likambo etali surtout biso ba diaspora par rapport à makambo to ndenge tozobika na bamboka ya poto ya mundele tout ce qui nous concerne en fait et après ça ba conseil ya malamu papa na biso apesi témoignage moko je crois n'est-ce pas ça une semaine na landi deux témoignages ya boye pa na ye akutani na jeune homme moko il y a quelques jours passés il y a 17 ans na okata lisolo na mokuse toloba essentiel ezaki na batongo aoke musala bino boyebi batongo ndenge ezala mwa bamolili akutani asali croisement na vélo mwana mobali moko alati kagoule manto monene na vélo na ye tellement mwa molili pa bane pe komoni bien te mais aconstata que non c'est aza jeune moko ya mutu mwindo ma mususu eza mambo nzambe ezaka otambola na nzela boyoka instinct ebeti etindi yo na makambo moko boye ou bien otelemisa ou bien osolisa ou bien babiloko wana bato oyebi ezalaka ntango aleki le jeune homme abwaki miso na rétroviseur oyebi so ozokuma mutuka nde ezala omona parfois mutuka mosusu ezolanda na nsima aconstataki présence ya le jeune homme na vélo na ye ndenge azoya mais bizarrement un moment abwaki miso amoni on dirait oh mwana mobala on dirait aza sute mais nzela eza tout droit c'est quoi ameki kotala bien amoni ye na mabele bino boyebi biso bato mwindo tozala na motema mawa mindele bato bavandi na bamboka poto bayebi ke mindele soki likama akobenga ambulance to police akomitya na risque te bandeko nga na si na mona na mboka oyo deux fois une jeune fille a se faire battre na ba stop azaki na muninga na ye copain ya muninga na ye pazaki pembeni ezaki un certain dimanche na wuti église na mona jeune fille wana
garçon mo bazali so pe na ba problème so pa zaka ex na ye ya batu mwindu vers ba 17h 18h bandeko botaka mwana mobali abeta mwana mwasi na réglementaire na ba stop batu na place batu ba pekisa nana nga opusa na bazakuna te ba misusu nana muto abenga police ba okipe mamu na bango siko esalanga mabe tobenga tozosenga tosiplie ka garçon na pardon ko sala boyete ko vu que amona mobali bino bibana mboko mitu esala te yo ozobanga yo pe oya ko tia elongi wana ba papola yo en fait en Europe c'est comme ça ba omitia na ba risque te pourtant en Afrique toyebi que so omoni mutu ka surtout mwana mwasi mwana mbala beta ye mais bon ka mwana ngutu yo zo beta ba oya ko lokoto wana beta ma ondima te bamindele bakoleka na bango bazoleka ye sikoyo esali ke atelema azonga nsima amoni le garçon alali na mabele mais yo ozokende wa okwei boye ndenge na bino mutuka moko mutu etuti ye na mopanzi ebwaki ye sikoyo azwi shock na lokolo mais ozokende wapi non nasalaka nakenda mosala na velo vike naza na permis te mais yo ana mbula ni oje 17 mais yo za mineur na âge et puis eroba ninga bazokende classe yo ote na kata classe mais au kata classe pourquoi parce que il faut na mizwa na mikipe hein go back there il faut na mikipe mikipe non parce que maman na biso na papa na biso bakabwana papa toyebi position te mais maman akendaki Afrique maman akendaki Congo bon yo za congolais oui na mwana congolais non na kati classe ça fait moi temps parce que maman na biso souvent tika biso ndengwana oza na bandeko to na bandeko non na leki na nga moko za na soki 12 ans mususu soki na 7 ans soki 10 ans na 7 ans elo moi ba genre wana baza bana ndaku ba sa prêter pe pour bakende classe les amis imaginez bana ya mike ba sukulaka bango moko balati mais na ebite bamboka ngo pe ya poto ngo je sais pas bamboka keseni biso na Angleterre mwana na école primaire ana droit ke classe yemoko te loba na 6e primaire et puis na accord ya ba parents il faut ba parents ba pe sa permission bandima ke azana droit ko ya et puis ya kozonga yemoko na 6e na se à 6e ana droite 5e 4e 3e maternelle azana droite mais la bamboka musu c'est permis neti na Suisse mwana na maternelle akoke classe yemoko akozonga yemoko muko musu kutu na mona ndeko moko azana na Suisse achaki poste moko na Facebook ya mwana moya ba 5 ans 5 ou 6 ans ya congolais mwana na ba tuté na mutuka bana okende classe mutuke tuti ya kufa dans la loi suisse mwana oke classe na âge nyonso yemoko azongi pe yemoko biso en Angleterre il faut aza na 6e primaire de 6e primaire aza na 10 ans à ok 11 ans na 6e primaire ana droite do bambo keseni et banana na France na ba soki ba 7 ans wana so ba 10 ans ba kenda classe bango moko je sais pas trop alobino ba leki ne ba obongama ba okende classe mais esali ndeko na biso pasi ya mituni ya milobeli mais oyo nini boye bandeko soka azalaki mutu mususu ekolo musu akope kofunda kobenga mbila wana kobenga social mama vraiment est-ce qu'a mérité bati avandaka na bana bati kele bana mais non azana motema bo mama ta motema ya na ebite naloba motema soki je sais pas mama ndenge nino mama ya carton bangolais bafinga na bango mama ya carton vraiment parce que maman moboti penza okokenda Afrique otika banano ya mike na bambula wana les amis ça fait trop mal ba makambo to bika na poto oyo ezosa pasi makasi akutana pe une fois na une fillette ya ba 6-7 ans maman na tinda ke somba kebab ba congolais kaka makambo ka ba congolais maman zaki na azana zemi maman na papa bakabwana so ipe elo mwa ba genre wana atini mwana siko ya mawana ya pasi ezake bisika o mwana trajet fallait mwana sala pour que somba kebab wana eza musika bandeko nanga mwana age wana et puis ndeko na biso akotsaki na mutuka botala ba risque soka azaki kidnapper to azaki pédo
akenda tina porte ya ndako ya bana wana beta porte ake sola na mama wana ba risque ya boye normalement na poto eza ba mambo moto akosala te mwana na moins de 10 ans otinde na shop et puis ya mosika ezalaka te bandeko 2 ans passés je crois na betaka lisolo na chaîne na ngai année passée te ma année eleki ndeko na biso mwa congolaise babomelaka ye mwana na mboko oyo elikolo akobomele mwana babotolaka ye pe mwana mosusu ndeko na biso wana azali na bana misato ya mibale azali na prison ya liboso azaki na ba je crois 22 ou 23 ans ya mibale azali na boloko ya suka azali na moins de 10 ans ndeko na biso kaka makambo toolobela awa badivorsa na mobali akoma na bavi na ye kande baloba mokili ya moke inami ya mwa ntango na beti lisolo wana lobi na nga me nayebi couple o mobali na ye papa bana ne wana camarade ya mobali na ngai ayebisi nga bazalaka bien mobali moko pe malamu toyebi te so mipepe nini bakabwana bandeko bino boyebi lelo soki mwasi aza singleton na poto deuxième regard ezalaka Congo donc mibali nganda mibali ezalaka na Afrique mama wana azwa likangu na Congo akoma na ye kokende de temps à autre so ake na ye atiki bana c'est vrai mwana na liboso azaki déjà mokolo mais connaissant son enfant akoya kotika kozwa risque wana te parce que mwana déjà azaki na ba record ya mabe déjà ya mibala aketa boloko ata so azali mwana malamu mama yo oza déjà na mwana na prison tu vas prendre encore des risques ya kokenaka bakisasa pendant plusieurs semaines otiki bana na mwana no ya moke et puis na yaya na ye oyo yebi ke aza déjà ta mosusu na ba groupe et parce que na bamboko déjà mwana so akomi kokoma déjà na ba groupe bandeko ekoma alikama mwana ya ba 22 ans je crois 22 ou 23 ans un bel homme mwana na zali na ba groupe ya ba gangster mama kena ekisasa atiki bana na nyesu mibale o ya mibale azaki na prison atiki wa liboso na o asuka ya suka ana zali na moins de 10 ans ba 6 ans plus ou moins elo moi ba genre wana ou 7 ans comme ça atiki na ya na ye certainement ya wana muto abane ko lamuse na tongo abongisi aketike na classe bandeko le jeune homme bayaka kokuta ye na kati ya ba je sais pas na bapoto bandako esila te ezalaka pe do bakutaki quelque part na je sais pas soki bandako soki esila te soki ba chantier elo moi ba genre wana bakute so na kati ya ba chantier basi ba massacre ye ba tubi ba mbeli makila le tambila ya baluka baranime bazongisa boye basala boye donc le petit était mort mwana ya congolais bandeko na ngai eloko nini eleki ntango mbila baye kaka ntango baidentifie ye mbala moko bakiti na ndako na bango sikoyo bandeko eya pasi eya mawa imagine yaya ake bavi na ye nde makambo na oloba awa okotika mwana ata ya 18 ata ya 17 problème te mais akokende kobima akekuta na bakamarade na ye surtout so amuta biyoma muta ba groupe ata bongo te akokenda kena kokutana na ba master na ye na chéri na ye na sikoyo ba o amike ba kotikala na nani donc mwana na amike ya moke certainement atikelaki ye moko na ndako parce que tant police est identifié yaya o akufaki ba ye na ndako na bango babuki porte bakuti o amoke donc elo oni basala bazuye kaka bakene na social bakangi ndako bache bakadena na mabende na ndako mama azwaka sango na kisasa keno ndenge eza boye mwana no babomi ye bandeko na ngai botala biloko ya boye toso matabotama tozosala mama na ekozonga okotela na ndako nini okota wapi et puis omonela mwana wapi niveau ya irresponsabilité ya boye omonela mwana wapi akene so pe kovanda so pe pa ba camarade so pe pa ba voisin bon nayebi te makambo ngo esukela ye pe ndenge nini ya mibalaza ye na boloko nzambe obike to bandeko to milingi te na ba makambo tosala
to milingi te vraiment na yeko sala ka émission pona benda baboti matoi s'il vous plaît bana bakola na bango ekoma na moment mo penza bakoma indépendant akomi na ba 18 ans wana akomi majeur oza pe prisonnier te osali ya yo part c'est vrai quand nde baloba tobota bana tobota mitema te mais ndimela ngai kobonga ya mwana ezalaka à 70 à 80% na maboko ya baboti yango moni bible ezoloba lakisa mwana nzela ntango amoke ntango akokola asan détourne te elingi eloba nini nzela oyo kolakisa mwana yango nzela mwana kotikala nango ti akola malheureusement baparent na poto laisser aller eza makasi yango bomoni bana ebele babebaka mwana bimaka ere alingi azongaka ere alingi maana baboti na ndako libanda boyebi akutanaka na banani basololaka nini basalaka nini ozobongisa to ozobebisa mwana okozala oza mabe te okola mpe mabe te na ndako oyedikaka mpe bana mabe te mais le fait kaka mwana azalaka te libanda azokotoye bana ya ndenge na ndenge année passée nasalaka émission moko ka na chaîne nanga awa ya mwana moko ya Ko Angola baboma na Irlande. Donc quand je dis Ko Angola, Congo Brazza, Congo RDC et puis Angola parce que biso nyonso na tozala ondie ka batu moko. Bon bango baza ba regressa dunde to benga bango. Des Angolais OK, moi ba makila ba Congolais za na bakati. Les jeunes hommes bavanda ki na ndako na bango. Bavandi ezaki pe ba butu. Téléphone ne leli. Abisi maman j'arrive. Akiti na se. Oh, ba maman va constater que non, au banda lobaki ke azoya azokita juste na se, so pas solana ba camarade na azongite pendant plus d'une heure. Allons ba que vérifier ba tala c'est quoi le problème. Ba ke no kuta ba battre. Et par rapport à témoignage ba lobi un jeune homme calme. Ce que généralement ba mawaya ba bana o ba oboma na ba poto 90% ezala ba link. Connexion ya ba makambo moko ya malamu te oto yebi batekaka ata musu ba makambo biloko wana musu ko za ba utilizaka ye batindaka ye musu soka ote azwaki biloko afuti te to azaki na nyongo na bango ale na kanda na tellement ba oluke ba omona ete ba ye ko boma ye mingi ezalaka bongo. C'est très rare que muto za victime ya innocence et misu bazalaka oka azaki trouver na mauvais endroit na mauvais moment. Ya bongo pe ezalaka te mususu oka loyenga landa ba master neti na otchela bino ba photo ya bana o ba kufi na Londres na 2023 ba jeune entre 15 na 21 ans mingi bana ba 16 17 ans 16 17 à 15 16 17 à 15 16 17 à 19 bana ya mike mwana na biso mo wa Kongola za na kati na salelaka pe émission na ya année passée un bel homme il paraîtrait et azaki juste un entourage à mabe, a se retrouva qui juste un entourage à mabe, selon de toyokaki. Et babomaki, bandero nangai, s'il vous plaît. To assumer ba responsabilité na biso, banango basenga koyena mokilité. Biso nde to bimisa bango. Yondo sepeli okumba zemi, oboti mwana, etango oboti mwana, il faut oser la responsable. Tu dois élever cet enfant na ba norme ou esengeli na ba condition esengeli. Tozala pe na ba besoin na ba désir na ba posa ba mambo misusu metango tali ke nana bana mike esimba te. Netinga actuellement souwe ezake nazonga na Congo. Mais mes enfants sont trop petits na moi nazonga na bango ezate. Nga na mama mukolo na ko cascade. Mais vie o ya poto na ya Congo ekokanite et ozala moi passer à moins que peut-être nazala ba million kuna c'est one koza différent mais toi na ba vie o ka ya luka oyo donc eza moi passer nazonga na bango de fois na zela bakola batanga ba 6 classe ba ke université wana peut-être na ngomko luka vie na ndenge na ngai mais na minto je peux pas parce que baza mike mingi ya suka na 5 ans avant dernier ana 9 ans mususu na 11 ans yaya na 14 ans. On a posé motala pona bolingwa bana tu peux pas le faire parce que bana besoin na ngai bandeko nanga s'il vous plaît ba témoignage eza tellement ébélé na ko chiter peut-être na moi des témoignages mususu bandeko
Ezo ça pasi makambo yo. Et ça la vraiment pasi. Ezo ça la pasi. Et un ndeko moko na beta pe lisolo wana na chaîne awa. Et salema na Suisse. Plus ou moins 3 ans passés. Moi na moi mwasi basenga ke demande d'amis. Bino bobika bana onde bazala azokola moi bien, moi ta ya kitoko. Mundele mo asenga ke au fait te ye mutu asenga ki demande d'amis. Amona ki page moko o bazo recruter ba mode, ba modéliste. Tellement za passion na ye. A côté en contact na bango ba koma ko solo la. Et mukomsu ba ebisi non, toza na meeting moko na Danemark. Et boko zale belé parce que bazwa ki ba mboka différent. Bongo ba ebisa bango comment est-ce que ba rosala parce qu'il faut ba koma otambola ko voyager ko kende États-Unis tout ça. A sepeliti. Bazui rendez-vous. Nana coupé maman yebité. La fille avait 17 ans je crois. 16 ou 17 ans. Maman na bango kaka même masolo tozo beta. Na papa bakabwana. Papa kenda na vie na ye. Maman patikala na vie na ye. Et maman zui bord na Congo. Kande tozo loba basi na poto so mabale kufi ezala Kisasa. Maman zui bord na Congo. De temps à autre, il faut que nous vende là. Et ceux qui bana bazui congé, azali na bisida okene otika bana na France. Et pas ya ndeko na ye. Cousine elo mwa baja Rwanda. Et cette fois-ci, moi nana moi ça ligne ko kendete parce que ya zaina ba rendez-vous na ya ba mode na ye. Abisi maman te na otika la ngamo na okena ngate na okena na France na otika la siko vu que maman mona kike assez a colis, aza passage, asala ya un problème te. Azui ba o amike akena ba na France. Hier moi si wana tikali. Na kotika la wana akena rendez-vous na ye. Tanga ke kuna nzo onde bato na bazai bato mabe. Badrogaye. Balala mwana wana na forme nyonso bandeko bolimbisa ngai. Na forme tout. Nzambe kaka amone na bolingo. Bazwaye baya ko bwaka ye na immeuble na bango. Koko mwa mundele amonika muto alali abeti maboko papa muto ola mukate. Nda benga police tant police ye bazwaye bakena hôpital. Ba mi ko sala nde basala ba check up wana bino bobi encore sur ces armoires développées na mambo. Ba monike ba biloko nalinga natanga kombo wana te o natanga ki wana. Ba biloko wana ba diamba mendele wana o ba putulu voilà ba putulo ba tchake na nzoto wana izaki de tellement nzoto na ye mesana na ngote nde ba bizaka ye ya kosakana te. Sikoyo azaki na koma nde bazwaki telefone na ye ba ko identifier ba bengi tata na ye et nde ba ko yeba ke non maman azaki te maman azaki na voyage azaki en communication avec kana moninga na ye moko mais tango ke kuna makambo na ende contact katanaki camarade ya bika ke non master kendaki so pe ba faire business ya makambo mode tout ça mwana ana kota koma to yebi suite te soka bika to akufa. Pona nini mama kendeli bilengi na Congo. Tala bandeko bokufa likola posa nzoto. Botiki mokili botiki bomisi bobebisi ba vie ya bana. Et ba mariage yango soki na bengo mariage bolingo généralement esuka nango pe na nzela ya butisaka nango te. Tala bolingo réseaux sociaux. Okute mutu mwa basuki elinga mazo sala ba émission na soki kroni fois ti soki kone nini ale okoyima yanga vie que tellement beti soki combien d'années ya ba mampuya. Des fois j'aime dire les choses telles qu'elles sont pour na ba comprendre. Allez, ok kuna balelo ba melelo soki ba melaka ngo so ba liaka ngo so ba sala ngo nini soki ba bakaka ngo. Ba tielo ba ankoro ba boma mama ba tobola kaleson na soki ba biloko nini ale yo monini sike non bisengwa lola yango yo nzoka ndeli felo et tu sacrifies la vie des enfants likola posa nzoto. Qu'est-ce qui ne va pas na basi ya poto depuis quand keme boma raté hein?
bandeko eza mawa mingi eza passé. J'ai tant de témoignages ya bamakambo boye, mais je crois on a lobby pour na lelo eza suffisant. Bandeko tozwa conscience. Mama, papa, bokabwana, papa malgré bokabwana na mama, yeba ke bwana bana. De temps à autre, betaka tour parce que malheureusement mité mama be ya batata poto ezaki sona mwasi bakabwani bana pe bakomi binemi. Koya kotala bana ya délestage kozwa bana ya rare mususu ezate ke mwasi muta priva ya ka ke nona lakisa ye lokola bengana nga linya tikala ye moko akoyoka ngo. I'm recording. Akopesa mbongo te azana tanta ya kotala bana ta yeba bana bazandenge nini asolola katana bango rien, il s'en fout. Abandeli vina ya sika kuna na soki mwasi soki loko nini soki nini. Tozala batu ko, tozala batu bano basenga koyana mokili te. Biso nde tobimisa bango. Et tant que toi assumer ba responsabilité na biso te, sachez que eza lisumu na miso nzambe et nzamba retourna biso. Bino on dit bano ba kufi wana parce que maman za irresponsable. Mais makina na ba nzamba retourne pas ba maman wanati. Na ba tata wanati. Mais oui, yo luka mwana luka te ke yondo luka mwana, siko mwana ye. Olo assumer ba responsabilité et tant maman et tant tata rien. Siko le mwana kufi parce que yo zaki irresponsable. Bande ronanga s'il vous plaît. Tozala batu, c'est de trop. Na auto landa susu lisolo ande konanga anita mavita que je sali en passant. Concert a fali o euta ko beta na poto awa. Kaka makambo tozolobela mama na papa bakabona mama tikala na bana ye moko na ndako. Mwana liboso akola ki mwandambo. Azayi déjà sur na ba 20 ans plus ou moins 19 ans comme ça. Mama alobi atikala na ba leki na alobi te ye pas zayi na ye pas sa soma yebi ya zayi na projet pas que concert. Mama alobi ye pas kotikala te mwana pa ngape na kotikala te. Et ba camarade ya mama ba conseiller mama ba lobi na ba o amike wana melisa bango somnifère. Ah nzambe na ngai na ebite batu mususu. Et ya batu bazama ele te na mokili. Ah oui hein, ya na batu bazama ele te na mokili. Ça c'est être bête hein. Oh bololisme ya niveau élevé oyo. Bolimbisa ngai amelisi bana somnifère. Mwana 12 ans na mususu ya moins de 12 ans baza soki misato elo moi ba jar wana amelisa bango somnifère bana balala 20h ti lobi na 12h parce que fois que biyenga ke concert a fali après ko concert a fali babini ba danse babina wana soki ya ba bloqué ba silisi bloqué après wana bazali na fête ba kei fête ba ke biyenga ba ke ko succès na fête ya ko zonga na ndako tongo. Et puis, tu te dis maman, yo a maman te, yo faut pas bengo kombo nyonso par maman. Mam to sana ba poto ya ngwana. Siko muta boye lobi soki social ya yoki makambo, to ba fundi ba botole bana boyo kele mawa. To a kanga batu bandoki. Hein? Ya mawa mingi. Ya pasi. Boyebi ke souveraineté nzambe ezala compliqué hein. Bon comprendre ngo nzamba limbisanga quand de bible lobi ke azana besoin conseiller te pour ça la mukili na ye na batu na ye mais des fois souveraineté nzambe c'est compliqué et loba nango atande ko nanga moko ya YouTube mama kaka MK lobi eza pasi to bana ko regretter moi na moko mwasi abotaka ne babibota bote puis après bana kolela senga balisungia kosa o babengana na ndako basale bo bazongisa yebwe tozo solo alobi nzambe vraiment Micheline Chabani aluki mwana tina ndinga nuni akoti menopause atikali ko bota te mais batu musu ba sakana na bana ba couple buloba bangola bakota ba menopause ba nunage kei batikali ko bota te peut-être banga bazana bango ba parents ya sérieux ya ba responsable que bato mabome belé to mona na lelo un parent maman penza zo melisi ne bana somnifère parce que il fois que concerne mon Dieu on est où là ouf bande onanga ninga olo bezali mena moni pona lelo to suka
na kosaka émission mpona loba na biso ke s'il vous plaît ondime kobota assumer responsabilité et ozala malamu mingi bana wana bakozalaka kaka bana te baokolaka un jour oza libre osala makambo na yo so oboti na vingtaine d'âge ata kutu trentaine mwana so akokisi 18 ans 19 ans 20 ans ozala no nano nzoto ozala na makasi nzoto ebandango mpe koningana tu auras tout ton temps ya kosala makambo nyonso wana koposa kosala moto akopekisi aza te mais néanmoins epesa bana na chance babokwama malamu après ntango bakokoma na baage oyo esengeli mwana ndeke soki abotami mama azwaka soin na ye aolesa ye parce que ana mapapu ya kopumbwa te po akeluka une fois mwana wana aboti mapapu akomi na kapasité ya kopumbwa abanda komilukela ye moko mama oza so na nsima na ye te bana oyo tobotaka bana neti bana bandeke ntango aza oboti ye sika na mapapu te lesa ye bokola ye ntango mapapu oyo obima oza na droit ya kokesa vie na yo ya kokesa makambo ndenge olingi ya kokesa maambasadi te ndenge olingi so mpe okoma omikomisa soki mwasi soki bulawa yo kaka yo okende kolala partout ndenge olingi mais néanmoins mpesa bango chance babokwama malamu après bongo osala vie na yo bandeko na nga ezalaki mwa moke conseil nazalaki nango mpona biso tosakrifie bavie ya bana na biso te likolo ya baposa nzoto na likolo ya mbongo misusu aza na 2 3 4 kayu ndako akipaka te soki abimi ntongo akei aye kozonga mpe mimoke ake lisusu do bana na merci na bango moko basalaka oyo balingi bavivaka na ndenge na bango oyo akota playstation mabe oyo atala bafilme ya baex wana mabe oyo kuna batémoignage wana nyonso tozazazazaza nango tozazazaza nango po anini mama aoluka mbongo so mpazana mposa alingaki etonga soza comme nayebi te wana ya bien malaki estce oyebi olobaki na osala motoki na nga oui mais le fait ke osundoli baresponsabilité oyo eza motuya mpona yo okeluka mbongo mbongo wana oprofite mpe nango te oprofite nango te oprofite nango te nzambe asunga biso bandeko tozwa conscience to assume baresponsabilité na biso eta baboti bana basinga koya na mokili te ntango ndimi obota bango assume ok zwa soin na bango jusqu'à un certain âge bakokoma indépendant et puis après tu feras ta vie osala makambo na yo ndenge olingi tokomi na suka abonnez-vous massivement sur MDGDTV mafuta ya sika moi c'est la grande dame mais namoni mino mbala ya nsima kobosana te koactive cloche de temps à autre bémission ezoko tozozwa et puis moi like ça bien bo like ba émission bo like kaka abonne-toi soki na s'abonner te au perdre l'autre longolo mbongo na compte bancaire te ba congolais tozala gentil partager émission au bikisa mutu moko donc c'est ça et nzamba mona bino quand na otoloba na bino ya émission moko tina sala on a passé na motema il y a trop à dire makama olobeze ebele mais bon choisate ya on bomoni ba mame ebele ba wa bebisela bango bana na bandako azwa likango moko boye tellement ya kipaka na ete likango na ya koma kodwa tele mwana aya koma kokofibisela ye mwana bandeko bolimbisa ngai eza ba témoignage tozaza nango ebele misu bakenda plus loin koma kopénétrer mwana donc c'est compliqué natiki bino merci au revoir bye